FDLR. Nous n'avons aucun intérêt d'attaquer les FDLR aujourd'hui, au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués et ils sont vraiment affaiblis. On en parle très peu. Donc c'est aussi le fruit d'une bonne coopération. Une bonne coopération amène à des résultats qui enlèvent l'élément ou l'épine dans le pied. Ou le prétexte, comme on l'appelle ici. Comme aujourd'hui. Voilà, Monsieur le ministre d'État. Merci beaucoup pour le passage de cet élément. Parce que Monsieur Maïga qui parle et l'ambassadeur était l'ambassadeur du Rwanda ici en République démocratique du Congo. Et ces propos, il les a tenus il y a en 2021, je pense, si mes souvenirs sont bons, où, comme vous l'avez suivi avec moi, il dit que les FDLR ne constituent plus une menace existentielle pour le Rwanda. Il y a encore 4 ans. Ils ne constituent plus une menace existentielle. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo a mené des opérations qui ont fait qu'on a réduit la nocivité de ce groupe. Et aujourd'hui, quand il le disait, il ne constitue plus une menace. Donc, et il insiste sur la coopération qui existait entre les deux pays, qui a conduit à ce résultat. Il a dit c'est bon qu'il y ait une coopération. Et j'aimerais dire clairement qu'il n'y a pas meilleure réponse pour comprendre que le narratif rwandais d'aujourd'hui est un narratif qui est totalement faux. Parce qu'eux-mêmes l'ont dit, et c'est un représentant officiel du Rwanda qui l'a dit. Il n'y a plus de menace existentielle du Rwanda par rapport au FDLR. Donc ce que nous comprenons, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il y a coopération entre les deux pays, les FDLR n'existent plus, ne sont plus une menace. Mais lorsque les relations deviennent mauvaises, tout d'un coup, ces FDLR deviennent une menace. Que devons-nous comprendre? Quelque part, il y a quelqu'un qui ment. Ou c'est l'ambassadeur qui avait menti, et je ne pense pas que c'est le cas, ou c'est le discours actuel, ou qui est mensonger. Absolument. Donc, en réalité, chers compatriotes, il s'agit là d'un mensonge d'État. Les FDLR, comme vient de dire, effectivement, dans une période non suspecte, le Rwanda a déclaré que les FDLR n'était plus une menace pour le Rwanda. Et d'ailleurs, dans le cadre justement du processus de Luanda, la République démocratique du Congo s'est offerte en disant mais si réellement le problème est là, nous pouvons mutualiser, nous pouvons essayer de régler ce problème. Non pas en mutualisant parce qu'aujourd'hui nous n'avons plus confiance en eux, mais la RDC s'engage à pouvoir régler ou à neutraliser ces forces résiduelles, pour utiliser l'expression qu'eux-mêmes ont utilisée. Nous avons pris cet engagement à Luanda, et puisque nous l'avions réussi dans le passé et qu'eux-mêmes l'ont reconnu, nous pouvons encore le faire aujourd'hui pour le résidu qui reste. Voilà, merci Monsieur le ministre d'État. L'exercice était long, il était intéressant et merci de votre disponibilité et celle que nous connaissons d'ailleurs de membres de votre communauté à s'associer notamment à la campagne congolais Téléma que nous avons lancée pour faire face justement à cette agression rwandaise. Mais Monsieur le ministre, il faut aussi Samalam, il faut aussi Sanalingala. Banakino, Bazolanda Biso, est-ce qu'il y a un mokuse au kokiko yanola? Naba oyo nde batuna ki mutuna awa oyo bazola ki sabata communauté na bino musapi ya koloba ke bino boza ba complice ya ba oyo bazobundisa biso lelo. Maloba na yo Monsieur le ministre d'État. Ezali lokuta
ezali lokuta monene oyo Rwanda lelo azali ko propager tango azali ko loba ke bazali ko ya awa pona ko protéger communauté na biso ezali lokuta monene d'abord parce que communauté na biso etikali ko inviter bango te etikali ko senga bango te ke bazala ba avocat na biso communauté na biso ezali une des communautés ya Congo ba problème na biso entre Congolais ata to bundi ata to swani tozali na tata pe tokoluka ba solution na katikati na biso toza na besoin te que muta uta libanda oya koluka biso ba solution awa oya zaki kolobake aye pona yango te aye pona agenda mususu agenda ya Rwanda ezali agenda te ya koya ko protéger communauté na biso nazaki koloba tout à l'heure que communauté na biso ezali awa na Kinshasa toza ko vivre awa na Kinshasa toza ko vivre na Bukavu. Est-ce que na Kinshasa Rwanda mo te protéger biso to l'état na biso mo te protéger biso awa ata soki problème to pokoso ebimi ezali kaka l'état na biso est-ce que tokenda kolela tokoloba président batu bakomi koloba ke biso toza ba complice batu bakomi kotela biso na liso mabe l'état vient à notre secours pe bayaka ba oyo ba se permetta ba attaquer communauté na biso awa parce que yaka pe to la vérité puisque ça makambo to vivre awa sous le régime mais la réaction était directe. La réaction était directe. On est venu protéger notre communauté. Awa. Basi tenga moko oyo akufi awa na Kinshasa likolo ya Likamboana. Eza Rwanda te mte protéger ki bango ezali l'état na biso. Po tozali na l'état oyo azali responsable, pe tozali na mokonzi ya moka oyo azali ko dénoncer yango mikolo nyonso na ba discours na ye. Alobaki yango na Angleterre à l'époque na Londres alobaka que Munyamulenge azali congolais lokola ba misusu azali compatriote lokola ba misusu botika kosala le jeu de l'ennemi oyo azolinga ko kabola biso pote bomona ke communauté wana mutezali complice ya makambo wana po yango nde baza ko utiliser lelo comme tout le ba argument pona kokota na kati ya mboka na biso tobo ya makambo wana tobo ya kopesa bango ba prétexte na ba comportement na biso potango toza ko sala bongo bango basolo ba bozo komona makambo tozalo ba izaka solo baningaka bango te baza ko discriminer bango ceux qui bandeko ata problème ekozali ekoki kozala ata pokoso ekoki kozala toza na l'état na biso oyo tulingi yende a régler ba problème wana yango nde toza kosenga yango nde toza kolinga te que toza kosenga biso ba congolais tosala le lit to bango nde ni na lingala to pesa bango raison te na discours bango basanango o bazonga ko lekisa na ba mboka libanda kona ko kosa ete que voilà communauté oyo génocide za ko se préparer o communauté oyo massacre za ko se préparer contre bango yango na biso biso plan wana ezali wapi bayoka yango wapi boni bakufi na kati ya communauté wana tozali na Kinshasa tozali na Bukavu tozali na Uvira tozali na Lubumbashi tozali na Kolwezi wapi bakufi pona koloba ke M23 ebanda bitumba M23 o ezali toloba elamba oyo Rwanda elati lelo pote alata belamba mususu obino moko boyebi na mikolo oyo ezalaki ezali passé. Tout à fait. Donc ne tombons pas tokoyate na kati ya piège na kati ya mutambo oyo banguna oyo état ya Rwanda ezali ko tendre biso tokoyate. Et je termine en faisant appel à l'unité, à la cohésion. Tous à la
po te topesa occasion te na banguna bayako kosakana na mboka na biso yango nde tata mokonzi ya mboka aza koloba mikolo nyonso unité nationale cohésion nationale problème na biso to résoudre yango entre Congolais. Merci. Voilà. Merci beaucoup, ministre d'État Namalobanayo. Je crois que briefing à l'élève Hakim Laï, mais à la qui spécial pour nous permettre na bagnos bateau nyos bazolanda biso ba comprendre makambu oyo président de la République à l'Obaka auto lexaka mikolonio son a cadre campagne bomoko que babanyamulenge baza bandeko na biso ba congolais. Ministre Guissa Royabisi Pebino awa ndenge nini bango moko bazo vivre difficilement attitude ya président rwandais oazomi bimisane timuto il faut ko protéger ba population mususu na mboka batu mususu yango ndeza ko exposer bango awa na Congo tozana plan to bomaka baba nyamulenge te to atakaka bango te ndenge président rwandais aza ko lobana mokili mobimba pona ye azosala bitumba ona STRDC parce que tozana plan ya ko exterminer bandeko na biso babanyamulenge yango ndeko Gisa Roye lelo pona kolimbolela biso soki bolandie malamu ebisi bino azapeka ye mokote d'abord avant kutu akoba ministre d'État ye moko azana nous député ba député nyonso bobonaka tobenga ba députés nationaux pourquoi parce que bato ba votera ba député bazalaka bato ba membre ba communauté mokote donc nenga zawana azana vote non pas ya babanyamulenge kaka zape na vote ya babembe ya bafuliro bato nyonso ba ekolo nyonso zaka na Uvira ba pona payer ministre Gisaro comme député a ebisi bino peke na bitumbo tozo sala mikolo yo na Sud Kivu kuna oyo azako commander mapinga c'est le général Patrick Massunzu azape muto a communauté donc et là kisi que bazape na ba cadre bazana ba député na Assemblée nationale bazana ba cadre na banque centrale bazana ba cadre na administration publique bazape kaka na Kinshasa te na ville nini ya Congo bino boka kisango ke ba ataka ki munyamulenge moko awa biso nyonso nde photo telema to bunda contre ignorance to pe otozo benga poison rwandais le fait que biso tozo lo ba déjà que wana eza poison rwandais eza déjà antidote anti-poison parce que to timbeli bango ndenge basalaka. Donc biso nyonso awa toza na obligation na ba moment oyo yemoko ministre d'État pa pesi exemple ya maloba na Biblia kendako ezanga bomoko ezandako rusuka nango kobukana soki biso tolingi Congo na biso etelema il faut tozala na cohésion il faut tozala na unité pe il faut toboya piège ya muninga mboka na biso Congo tozala na 450 tribus 450 pour un même peuple 26 provinces eza ebele eza nde bandolo banabiso bamakamba ba Swahili awa Swahili ezaka nango ekolote awa na Congo toyebi bangala balobaka lingala toyebi baluba balobaka chiluba toyebi bakongo tolobaka bakongo mais ekoloni ezaka ba Swahili awa Swahili eza munoko oyo ba communauté na biso mingi ya ba province ya est balobaka parce que eza lango moko uta bakota ba Tanzanie ba Zanzibar tie komie pa na biso Bashi balobaka Swahili balubakat na Katanga balobaka pe Swahili Barund na Luala balobaka Swahili eza na ba communauté belé lobaka munoko wana donc on ne peut pas considérer que na mboka na biso tozo stigmatiser o tutsi o munyamulenge o muswahili o ananyo sobozo mona eza ba gesticulation ya ba oyo balingi Congo ezala ya kokabwana alors que bango bazo œuvre na bango ya ko détruire mboka na biso pe ya ko yiba nkita na biso. Je crois que ministre Gisaro azalaki moi moulaï pour apesi biso pe partant ya expérience na yemoko. Il a même parlé de son père depuis 1977. Yepe azalaka commissaire du peuple neti ba député à Lelo. Donc il a kisi ke biso nyonso toza peuple moko yango to ko continuer ko travailler na bino ba pandisango pona ko yeba ba complexité pe ba diversité nyonso toza nango parce que diversité yango wana pe salaka richesse. Monsieur le ministre d'État, merci beaucoup de votre participation et à la prochaine. Merci. Merci.